OK. Eza ndenge moko pe na kana ngai parce que na ki limité. Manda ko bela ngoma nyonso ngai passe muto osunga nga. Asante. Ezusukilaka bato na mawa mais mutu po abimsa memeya na ye asunga ngai nazwa traitement azate. Vandika na ndako souci estomac ezwi ngai. Nasalaki 3 ans estomac zo nyokola ngai kasi 3 ans na souci kolela ye nyonso nabina kosambela su te parce que na perdre vision na ngai ezali ngai pasi moment ntango miso ekufi yo osemontaki nini moment na koma azalaki na souci namiboma oyo to nasala nini koyoka kaka maloba nzambe ozoyoka ye mo na radio mateya ndenge na ndenge yango ezali kosalaki na garder toujours foi ngai moko mosusu na nzambe po ngai miso ezomona te nakovanda pe nayoki bato kuna bazoseka bazotala te vena tuni bozoseka nini tomoni joueur akwei na terrain ngabi nzambe mo nga nakomona te mais sukeli nga na matoi oyoka bato kuna na poinso te boye likambo ekoleka boye nga namoni yango te yo nde talaka pourtant mosusu moto okanisaki motu nde azokona ndeko mpe azozwa image nga nazoyoka balettre nini mpo naza deja na clavier balettre ezokoma oyo nga nayoka soki elobi h nga na clike soki elobi j nga na apuye yango soki elobi nini boye yango esalaka application tosala bon loka naza deja na zone du texte olobi nakoma nini fali tie o fali bakoma yango ndeni y F, pardon, F, A. Appel vocal manqué. Bon. Rédiger un message. Bon. Le banni à F. F, A. H, hôtel, R, Roméo, G, Golf, F, Foxtrot, A, double L. K, Kilo, L, Y à la fin. Y, Yankee, Y, espace. Bonjour folie. C'est ça? Ouais, très bien. Tu es où? Espace. O, R, Roméo, E, S, Sierra. Espace. Lydia. Bi, O, Oscar. U, uniforme. Clavier des symboles. Appuyez 2 fois pour activer. Parenthèse fermante. Point d'interrogation. Oh non. En tout cas. Makambo mosusu comme la rabiso na vie, toyebaka te euti wapi. Ebele lo tozomona bakoma baveugle, bato mosusu pe abotama normal, mais lelo akoma lokolo katana. Mosusu lelo bakoma maboma. Alors, ebele pe lo tozomona bazana ba mbongo, mais lelo bakoma ba pauvre. Mosusu lelo ba maboko ekatana bango, bandeko mosusu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga pale mais azongi bo akutena bakuna na butu bakotisi pe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie. Désormais chaque jour à partir à 18h bokozwa émission na bino réalité ya vie. Réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu ça rabino FM télévision et la rabino Mwambasika. Réalité vie eza émission oyo bo banda ko découvrir ba histoire vraie ya bato bakutana na ba vie pour que et puis ça biso maele ba obiso to tikali to ba ndenge nini to ko vanda na vie. Bonjour, bonsoir, ça dépend R bozo landa biso. Mbote na bino nyonso balandi FM télévision. En tout cas, merci na bino nyonso bozo commenter na ba émission na biso, bozo aimer, bozo partager, surtout ba peine na bino et aussi la biso bien makasi. Merci comme moi Bomesano, toza awa na commune Anjil, précisément la quartier 9. Pa wapi to kutana na abonné moko ya FM télévision en émission ya réalité ya vie abengaki biso appelle son adresse alors bien appelle na moma solo fois so na biso par rapport à la réalité ya vie. Alors tellement toza obligé ya kokita verrier to se déplacer le dimanche après ba kilt soya wapo pour que to kutana to solana tout le gâteau est banine oyo abengel biso. Merci na préfina na sima caméra. Merci na pasteur Jacques Kafwa, en tout cas pasteur Olimbate na ba conseil na yo sala biso bien mingi. Merci na mama, merci na bana nyonso à partir Australie. Merci na bandeko nyonso o bozo commenter, bozo benga en tout cas et sala biso bien makasi. Merci beaucoup préfina. Tokota na 4 comme ça, to solana invité na biso. Merci.
Merci mingi na balandi ya FM Télévision car ndenge na tiko annoncer bino toza awa na commune Njil précisément na quartier 9 pa wapi to kutana na ndeko azaka abonné na biso ya FM Télévision abengaki biso pour que to sola naye. Bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Bonne santé. Qui m'ezali? En tout cas merci. To comme pas na o yambi biso quand même to suba kiti to vandi. To ngi to yeba ko se présenter nanu kombono nani papa nani. Voilà. Merci beaucoup nandiki bokomi pa inangai. Ngai kombo nanga Mandala Mombata Yannick. OK. Ngai awa na Njili à quartier 9. Bato baibi route c'est comment faire pour l'itinéraire. Donc na Njili quartier 9. Na route que c'est comment. Ah za veni mboloko 5 bis. Ngai naza ndeko naza non voyant état physique. OK, merci papa Yannick. Papa Yannick tolingi to yeba papa Yannick oza congolais obotami wapi? Et mera moi relater biso moi biographie no. OK. Bon, ngai naza congolais du père et de la mère. Naza vraiment congolais 100%. Na botami na Kinshasa. OK. Naza original ya Congo central. Ah, ouais, obotami na Kinshasa, mais naza original ya Congo central. Papa Zali, maman. Papa Zali, maman pas Zali. Vous avez quantième na Libota? Bon, moi je suis l'aîné. Hein. Oh, il y a Libota. Je suis l'aîné. Vous avez combien? Bon, parce que l'histoire est ça moi moulaï, mais chez mon père et ma mère, chez mon père et ma mère, je suis le fils aîné. Donc comprenez que mon père et ma mère se sont séparés après naissance. Ah. Okay. En tout cas, merci beaucoup Nanengo expliquer biso biographie na yo. Papa Yannick, tu l'as dit toi et là on est poussé au benga FM Télévision. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je vous remercie très sincèrement. Nandenge au komi awa parce que ceux qui n'ont contacté qui pour comme la pengai pour ndenge tozoka baninga mususu bazo contacter yo en cas de problème na ba difficulté bazana ngo yango pesinga ki na senga na yo lisungi. OK. Je crois bandeko ba mona ngai na ba image na lataki lunette mais na longo pour la visibilité ba mona que naza personne vivant avec handicap naza non voyant au batuming balobaka communément appelé aveugle. OK. Voilà. Papa Yannick, j'ai dit que Tokota na place tozo kende wana. En tout cas, merci na ningo intéressé ko benga biso. Voilà. Vous biso bien mingi na parla biso. En tout cas, balandi ya FM Télévision quand ndenge na biso bino émission o eza réalité à vie. Réalité à vie émission o batu ba betara ba réalité à vie na bango. Réalité à vie émission o eza focaliser pour na batu moko boité non. Eza pour tout le monde. O eza na problème, o eza na réalité mo ya vie na o komela e o ko benga biso to aider par rapport ya ba idée na ba prière tout ça na ba pasteur na biso tout ça na bato ba conseiller biso to ba na bandeko mususu o eza ke so muteme betier moyen financièrement ko pe ko financer na FM Télévision. En tout cas, merci na ningi bozo komela biso bozo koma ba bozo aimer ba émission na biso bandeko. La seule moyen pour na ko aider biso ezaka ke so ko telle émission commenter aimer et partager les biso et aussi la biso bien makasi. Papa Yannick nazongeli yo tomunio awa en tout cas expliquer biso en bref mais question na liboso eza na ngena tuna yo. Voilà. Lobby aux aveugles to éviter est-ce que réalité nini ya vie oyo kutana nango pour lelo okoma aveugle obutama boye to eza kumo ezwaki yo to ndenge ni mikano ko expliquer bandi bazolanda. En tout cas papa Yannick te dit que ko expliquer histoire mobo ya passé et ça la passe mais quand même ils allaient passer et ko aider bandi ko yo bazotala biso oya Monique MC pa ko laki kumo bo Monique suki avec bato ça nini mais MC à travers yo akoki pe ko zo moi idée akoki pe ko ça que asala moi quelque chose. Alors za no pena l'aise zo tana expliquer biso ibandaki ndenge nini. Bon, ngai tango ngai na botamaka nazali komona kwa mutu nyonso na bana omona pela clair.
OK. Voire même na terrain à Sainte-Thérèse awa. Bande pe ko beta balé na ba âge ba 10 ans, 11 ans, 12 ans. Alors et on a même na ba 8 ans, nazaka déjà na cataracte, zaka na muké. Mais tant que c'est développé. Donc avant 8 ans, vous avez robé ta balé. La robé ta balé très bien. OK. Vous avez pour mon nom tambola pe. Alors cataracte eko frappé ngai na œil droite ndi na ocholoba. Eko contaminé œil gauche. Ndi omoni misumi balé ekufi. Mais le manière que je paye traitement na l'hôpital de Saint-Joseph, na tanka kombo po eza place yibani na ngopé. Eza na publicité té. Na bande pe okende ozwa traitement, ba docteur bazo koma ba kisi na zo tia malheureusement opération ngaka sala mame makoke ezalaka te. OK. Alors nangonga oyo pe na koli boye na tika pe ko leka pe na lipaso te. Papa yani Vision nyonso na ndenge pe sili. Bon, yebisa biso na beta pena lisolo calme ebandaki ndenge nini ozali na âge ya 8 ans. Avant nous avons robeta balle aux hommes on a ba nyonso ne ba bota mané ba kolaka normalement ebandaki ndenge. Cataracte wana ko banda nango na banda ko mona flou. Donc eloko eza musika batu nyonso tozana bango même distance. Même batu bazomona ngo bien mais ngana mona ngo malamu te. Et comme on a un flou, mais on a pembeni, mais c'est comme si on a une musique, c'est comme si on a une mais ils ont pembeni na yoana. Faut mon bien, faut pousser na penda boy. Même les cahiers, la classe zaki, tu vandi, pour enseigner au commun na tableau, ngana zomo na malamte. Pour na mon eloko wana fona tele moment na mesia siliki. Mais moi je ne vois pas bien. Na hotel ma pona tele na koma ya hotel ma. Nde sika ba enseigner ba pesa ka rapport ndake mwana oyo amona kama malamu te. Mutu pesa atemi liboso na nga nazomona kaka flou. Okaza tamsaza pembeni nzoka zana mwa msika. So akomi pembeni na yo boyo yozomona tamsaza msika. Donc visez za ko sala nga bongo puis kotambola na ngezaki na kotambola na bien mais surtout comme 18h mi c'est comme quoi milinga ozomona kwa milinga donc na so tambola malembe parce que vision est comme ko diminuer yamana omoni na ndenge vision c'est si là on a classe ni on a classe ni vision et bandaka ngai na primaire OK. Malembe type nazo mataka classe nazo tanga kaka malgré la difficulté wana ti na kompe na humanité vision ko silanga précisément na deuxième des humanités tant on a ni message na ndako apesi rapport baza ko koma ça rapport sur ba parents ba ke réunion parents oyo ba moni ke mwana naza na difficulté faut ba benga en privé ba yebisi soit ba pesi mukanda. Donc voilà un peu dans les difficultés jouangaye na âge de 17 ans de na perdre totalement vision. Na zoko rasuko tambula malamte prince pona katcha prince boy na raté accident donc na bitation no kotanga nombre te mais belé 10 mkie. Pour moi na musu moni mutuka te yo katchi boy mutuke bimilo brusquement au sauter. Donc tant musu pe no katcha boy ozomona mituka musika soit omona pembeni mozoko ka okatsa te mona osengi aide batu bakatsi. Donc voilà un peu na ndenge difficulté wana fois pas inga makasi ya vision. Mais on a déjà ba okenu na ba hôpital bazo landelo déjà tout ngonga wana na banda okende su hôpital penza te po makoki ezalaki te. Pour dire clair na ba famille oto botem po mutaza na souci na yo faut donc nzambe penanda toucher. Parce que ceux qui m'ont alta lobby que mawa mais mawa on ata amoni mutazana difficulté est-ce que à quoi prier à quoi accompagner pour muta azwa traitement donc ils toujours passe pour batunia sobazo to sane mpona moi là-bas makoki pe malonga na famille za la munini si bobotami na famille biologique famille élargie batu bazebele alors na famille élargie yango pe musu tozana ba cousin ba cousine tozana ba noko ba tante ba nini tout ça mais muto amoni kaza na possibilité
baza pe na volonté. Très bien, très bien. So oza na volonté, ozangi possibilité ça passe. So oza na possibilité ozangi volonté, ça passe. C'est pour vous dire que pour mutu assister mutu, faut d'abord la volonté, pour volonté za bolingo. Si mutu na volonté, aza na possibilité à usala loko na. Mais si mutu na possibilité azangi volonté, azangi pe bolingo. Moi salango, exact. Très bien. Yo zo senga mayo mela, oza na posa mai, mutu abi mawa mais ça na mai na ndako te nga mai na ona okabango te voilà mais ayoki posa ya ko mela mai muto pesa ye mai azate mais yo esukeli na mawa mais osali yango te o réaliser loko wana te OK ezandeng mo pena kana ngai parce que na ki limité manda ko bela ngoma nyoso ngai passe muto osunga nga azate ezusukela ka bato na mawa mais muto po abimsa memeya na ye asunga ngai nazwa traitement azate na âge de 17 ans na âge de 17 ans de vision nyonso esilaki ngai nasoki kotambola te navandika na ndako souci estomac ezwi ngai nasalaki 3 ans estomac ezonyokola ngai makasi 3 ans na souci kolela ye nyonso nabina kosambela su te parce que na perdre vision na ngai ezali ngai pasi. Alors ntango okomi na 17 ans ndenge otoloba vision kati pena donc esili omona lisu te totalement ata moto atelemi liboso na ngai nakomona te mwa mokie éclairage ya mwinda ya ndako to mutuka po mutuka soki beti minda bafar wana au senti mo éclairage mais penza boy mona penza boy eloko moko te moment ntango miso ekufi yo osemontaki nini moment la koma bon ezalaki bon pour dire clair omoni ngonga wana oyo vision esilaki ngai nazalaki na souci soki nazoloba nzambe otiki ngai to otiki ngai te mpo nazomona bato mosusu bazoseka bamosusu bazoyoka mawa bamosusu bazoka encourage nzambe osunga kaka mais bato mosusu mpe bazoba nzambe osunga baza na possibilité wana mais avant nzambe asunga yo mpe moto mokili fo kosunga mpe te très bien mais bato yango bazobake nzambe osunga bango mpe bakosunga mpe mpo nga nazwa traitement mais bato bazali kosala yango te souci vraiment ezalaki yango wana nazalaki na souci nabi namiboma o to nasala nini mais koyoka kaka maloba nzambe ozoyoka ye mo na radio mateya ndenge na ndenge yango ezali kosala ke na garder toujours foi très bien eloko esalaki mpe ke natika souci nakangama mpe kaka na nzambe eza à travers kaka baprédication na radio nazolanda mpe mateya nde yango esalaki ke nzambe mpe asungi natiki souci na ndenge mpe estomac etikaki mpe kodengange nga motu mpe etiki kosala mpasi parce que nazali soki na leli nazofukama nazosambela des fois motu esali mpasi des fois estomac mais nzambe mpe asungaki à travers la parole de Dieu na ndenge nayaki korécupérer mpe mwa santé. OK merci beaucoup en tout cas babone na biso ya FM télévision lisolo ya papa Yannick esali biso en tout cas pasi makasi mais eza réalité ya vie au papa kutana nango c'est déjà passé moment wana mais quand même en relatant pour que bandeko oyo na moment oyo kutana msu na kumo boye neti papa Yannick na kutana nango ozo bato ko sala nini omikanga na ndako koti souci en tout cas landa exemple papa Yannick na pesi conseil papa Yannick soki okopesa moi conseil à muke et pas bandeko oyo bakoeli ku oyo za nango msusu ya bandenge mususu conseil okoko apporter pa bandeko na biso ba otala bon en tout cas conseil on a le toujours on appelle ça mutu nyonso ezaka kate o a perdre un sens na nzoto na ye mais na loba na mutu nyonso ata mutu akufeli ata mutu azwi problème na barake komona problème wana te mais mona nzambe très bien donc mone na nzambe tiango likolo ya problème ozana so okufelaki papa to mama kokufa wana nzambe azali likolo na soko beli nzambe azali kola maladi elo nga na loba toujours ngana ato zui problème moko boye parce que
eza na bato mususu bazo traverser ba souffrance moko boye baleki même na ngai très bien na moto mususu oyo azo kanga na mencho amen ngai ngo mususu na bi nzambe bo ngai miso ezomona te na kovanda benaki bato kuna bazo seka ba tala TV na tuni bazo seka ni o to moni joueur akwei na terrain ngabi nzambe bo nga na komona te mais sukilinga na matoi uko bato kuna na point so te boy likambe ko de kabe nga na moni yango te mais na ko vanda jour mususu na benjana bongo ngai na mona kate difficulté nga na zana ngo est-ce que ça pena bato mususu oyo baleki nga na difficulté ko lo baka ndenge na lo baka poser ba question na oui bande ko bazotala tefi bazolakisa mama moko akatana makolo mibale akatana maboko mibale mais asala rapide moi ba activité très bien ngana bisko mutu aboy tant na yoki likambo wana na fukami na kumukumisa nzambe na bi mutu yazana maboko te azana makolo te mais azana espoir bongai kaka misu parce que toza na église tant ba bobetela nzambe maboko ngana zo mona te mais na beti maboko parce que mutu wana obeta maboko ndenge nini voilà akotambola pe na difficulté foka ba mema ye kotambola ne akosimba ndeni donc moni ke ba difficulté mususu toza nango okoki ko se poser question que difficulté na ngai eza monene mais okokuta na ka mususu eleki koleka yayo yango na lobaka difficulté nyonso oza nango komisa nzambe très bien ozangi elamba ya kolata komisa nzambe ozangi mai ya komela ozangi eloko ya kolia komisa nzambe parce que nzambe aza likolo na nyonso mpo nzambe ye moko alobaki ke venez à moi vous qui êtes fatigués donc boyana mikumba na bino mpe mikumba wana lokola topesaka na ye alongolaka biso yango. Amen. En tout cas, merci Pena Papa Yannick. Conseil nao nasir et sali bande kona biso ya FM télévision bien mingi na abonné au bazolanda ndeko mingi tout donc ya kotsa commentaire ezate. Donc nyonso esengele ke onga na rolo Papa Yannick de salo biango. En tout cas, merci Papa Yannick. Papa Yannick, mais question na mo na tout na ezake. Tout ça sentir que ton zoloba. Ozana voilà. L'accent bien en plus. Mais évitez, est-ce que tant ou belagi bongo au croiser les bras, on va en ndaku nous le biwana to croiser les bras dans quel donc sens? on va en bon nga ici dans ça sur le côté. Mais tant aux autres bateaux sentir que quand même osa quand même t'es mais osa intellectuel. Bon, je sais pas est-ce que continuer bêtise là to bon. C'est une bonne question à la CPI. Merci. D'ailleurs, normalement, comprendre que je suis non-voyant, je ne vois pas. Voilà. Pour votre information, les gens de l'école à Kinshasa, ils ont encadré les personnes vivant avec handicap, les non-voyants, communément appelés les aveugles. Voilà. Dans un institut, ils ont à Willery, en face à INRB. Centre des handicapés. Donc, oui, quand même, RTNCD. Ils ont un institut, INAV, Institut National pour Aveugles. À l'époque, il y a un Institut National pour Aveugles, Maman Mobutu. Voilà. Donc, à l'époque, le président Mobutu a eu Sunga Mingi, les personnes vivant avec handicap. Les non-voyants, tous les aveugles, les non-voyants, pe ba komaka ba vege ba komaka pe ba tangaka malheureusement naza na outil na ngai awa te prochainement na kozwa yango na kotia yango wana peut-être na prochaine émission ba non voyant to ba aveugle ba sela ka pe téléphone Android ba sela pe téléphone ba touche ba sela pe ordinateur. OK. Ba sela ka Android to ordinateur parce que nous avons une application ezo loba na kati ya téléphone. Bon, avant de commencer, pour moi, c'est question faut tout non, faut tout mozindo ana. Mais question nga zaki ke otanga. Voilà. Question na limbisanga na bosangi ko expliquer vraiment na mozindo. Ngai premièrement parce que nako do baba détail nyon sauté mais ce qui est essentiel tango vision sili na bandaka déjà ko tanga. Na bandaka déjà ko tanga. Alors, il y a une information que non, il y a une école de non-voyants, donc une école pour les aveugles. Les aveugles sont capables d'étudier Bakomapé. Dès que kinga bakotinga na Midiba, ils ont une mission divine Bartimé, ils ont la route Mokali, na veni Potopoto numéro 97. Donc, ce qui est na route Mokali na Pascal, au côté route Mokali wana,
Je crois 9e avenue, eza avenue Potopoto numéro 97. Et si quand on a école primaire na humanité. Alors kuna eza institut pour les aveugles. Bazola qui savent aveugles comment écrire à travers leur écriture là on a benga braille. Braille eza mo écriture moko eza composé na 6 touches. Donc étant ma mingi na musapi. Bon, na regretté parce que ba outil wana na iba peut-être que vous allez tomber sur cette question. Alors to komaka pe to tangaka. Toujours quand on a d'écriture wana. OK. Malheureusement ba tu ba toujours curieux mais bolimbi sabiso mbalasima to koyana ba outil wana ata na prochaine émission. Mbalasima to koyana biso pour deux premières fois mais la dernière fois. To koyana tangi école primaire kuna tant na passé humanité na 3e de to benga 3e humanité na sali pédagogie générale. OK. Voilà. Tant na yoko sa pédagogie générale na 4 kuna na 6 kuna na 5e na ke na INAV weza na Wileri na institut de la na nini kuna kota INRB nde kuna na yako ko présenter na sali kuna 6e na kuna toujours na continuer ki pédagogie générale na sali stage lokola batu nyonso ndenge basalaka sans exception ndenge ka mutu azomona atangi akosala stage batininga pe kaka kuna kaka na école ya kuna na primaire nde nasalaki stage na ngai naye ko présenter parce que nakatanaka mpona na epenglango nakatani nde siko nakendaki nasali autodidacte nazalaki candidat kuna na IPP nasalaki autodidacte. OK. Tant nasali pe nazwi na 2017 nde na présentaki examen d'état na ngai naye kokende na université du social. Université du social eza na Mpasa. So oza na Mpasa wana na reba to benga ke Fobank. Okomi wana na retinel. Tinel na Fobank eza kaka pembeni wana. Parce que are oyeba neze Fobank mais so komi na Tinel batia pe moi pancarte wana eza université du social. Donc 100 mètres na Prince. 100 mètres na Makalam. Ndesika université du social ezali. Nayaki kosala faculté à développement rural et communautaire. Tant que komaki na année terminale parce que na année terminale ndeko déterminer option kosala. Nde na salaki option na ngai ezaki gestion des organisations sociales parce que na kati ya développement eza na mwa ba filière ebele kuna na kati. Bamsu ba sala technique d'agricole, bamsu ba sala spécialisation ya agriculture, donc eza na mwa biloko ebele kuna na kati. Alors ngai yango na saki gestion des organisations sociales. OK. Na faculté ya développement. Voilà un peu na ndenge na yeko sawa na 2022. Donc à part ça, na yeko sa pe ba formation mususu oyo et kokaki pe ko compléter l'étude nango na sali études supérieures na salaki formation ya encadrement ya écriture braille ndeni na ko tangisa pe batu oyo ba yekoli écriture braille na tangisa bango lisusu po bagendo tangisa pe ba aveugle na yeko sala lisusu formation moko oyo ba bengi formation to bengo recherche pour la transformation des produits naturels. OK. Recherche pour la transformation des produits naturels. Recherche pour la transformation des produits naturels les anini. Tozoko yekola babiloko ba vertu. Tozoko luka ba vertu eza exemple na manga, na bitabe, na safu, na avocat, na clou de girofle. Allez, tant que tu sali recherche wana to transformer ngo. Exemple na bitabe, na transformer comme magie, et comme vin, et comme qui se ko traiter mutu. Na tangawizi, na sala ngo mélange na bitabe, ndeni ko traiter mutu. OK. Na yango na transformer ngo, yango na to benga ngo recherche pour la transformation. Ce que transformation des chimiques té. Oyo mundela fabriqué té, ya pharmacie té mais naturel. Naturel. OK. Allez. Toujours on tient un marché et puis
vertu wana biso to lobaka mingi na ba terme mingi to bimsaka vertu. Pourquoi? Parce que vertu nde mutu esimbi ba produit. OK. Mutako loba vitamine mais biso to loba mingi ba vertu. Po soko zui manga eza na vertu nango. Ozui linyoko eza na vertu. Ozui masango eza na vertu. Vertu ezali vitamine to bolamu eza na kati eloko wana ezo sala ke mutu a bénéficier nango. Mupepe eza na vertu. Mai ya komela oyo eza na vertu. Mutako loba mupepe to mai eza na vertu ndenge nini. Soko zui mupepe eza na vertu parce que mutu soko aza fatigué botie libanda boye. Mupepe wana ntango ezobeta ye ye azokotisa mupepe na kati ya nzoto akozwa kimia. Mutu soki aza ya kolemba sokoli mai to ameli mai vertu eza na kati ya mai ekolongola bafatigue ekolongola mpe bamaladi mosusu eza na kati na ye. Yango wana toutilisaka mingi terme ya vertu tozwaka baproduit eza na kati ya bavertu eza na kati ya produit nde totransforme yango mpo moto abénéficie na baproduit wana na bavertu wana. Yango wana ngai apa nde nauti oloba na bino awa bandeko nasali recherche pour la transformation des produits naturels. Na me spécialisé beaucoup plus ces derniers temps na maladie to bengaka hémorroïde na infection. Parce que to moni na ngonga o mingi bato bokone zonyo kola bango mingi eza hémorroïde na infection. Oka onga mukongo passe tant bo sala recherche eza hémorroïde. Onga makolo kolenga tant bo kolandela ngo bo eza hémorroïde. Onga mukusana nzoto babibon makwanza soka sopi mai na nzoto mukusa to yebi mai soanyaka baloto. Alors biso yangwana na jui formation po bato bakotuna ngai na ekoli yango ndenge nga na monaka te. Ngai na landi formation nga na Maison Tungila. Maison Tungila ezali fondation oyo esalami na Michel Potage que j'ai sali à passant azali professeur. OK. Na jui formation epai na ye na Maison Tungila pendant 3 mois. Na jui formation oyo ya recherche pour la transformation des produits naturels. Formation wana eza pona ko traiter ba maladie belé oyo nga na yebi mais beaucoup plus on a épinglé ezali hémorroïde na infection. OK. Po ngai moko pe eloko etungisa ngai mikoleleke ezaki mokongo pasi na hémorroïde mona mokusa na nzoto kokwanya pe na miso ya bato soni. Hémorroïde mona mokongo pasi tant na eko tana bi mais bato belé bazolela kaka hémorroïde. Est-ce que na ko comme spécialisé te na hémorroïde na infection pour esunga ngai oleke na landela makambo belé na landela makambo mibale. C'est basé na mi basé na hémorroïde na infection. Mutu soka ye maladie ngana ko traiter yango wana bandeko. Ah, merci papa Yannick. En tout cas, balandi ya FM télévision na sibingo bozomona to découvrir sous ba capacité sous papa Yannick azanango atangi classe asuki wana te andi sous ba formation lelo aza spécialiste ya hémorroïde na infection. En tout cas, merci papa Yannick. Yves Sabisonan na moment oyo malgré tout tangi ba classe na yo ningi expliquer biso wana difficulté nini oyo ozokutana na moment oyo. Merci beaucoup. Bon, ba difficulté o nga nazali nango parce que na uti koloba na bino ke ngai na mona kate nazana ba difficulté ozo ko empêcher nga na koka ko vivre normal. Bon, en fait, ba difficulté nga nazana nango vraiment kolia eza ya pasi kozwa tamu eloko boye komela na pasi kolia na pasi kolata na pasi condition pe ya kovandela eza pasi. Yango wana vraiment naza na activité oyo nga na koki kosala mais makoki ezangi. Pourquoi yo tuni ngai difficulté na ngai ezali yango na lobi ke vie sociale na ngai eza médiocre. Donc il n'y a pas moyen que je puisse vivre normalement comme toute autre personne. Je vis avec beaucoup de difficultés. Naza na place ya kovanda te, naza na place ya kovivre malamu te, naza na posa na vandisa musala nango na yekoli. Activité nango na lobi na yo ezali activité génératrice de revenus. Ezaka soki na sali yango na teka ba produit normalement ekotanga mwa mbongo na luka velo volia mais moyen ezali te makoki financier
Oh, vraiment en clair, c'est ça. Parce que ma coquille financière ne permet de monter le matériel naie ou quoi ça. Mutu pas ko lo ba que na appuyer yo financièrement to matériellement. Mais ba matériel to ko ça la musala o to ye koli mbongo ezalité. Très bien. Est-ce que au fabriquera déjà, au créera déjà qui sont aussi biso ndeti ya ba na uti na créaka. Na créaka ndenge naza boye mutu akoko ya epai na ngai ya lobi ndeko ngai mukongo pasi ngai infection parce que mingi nazozo akaya ba couple abike ngai mama kima po ezali kamba soni te soki ba pasteur bazote ya toyoka soni te po kolobela makambo ezoboma biso toyoka pe soni te ndenge nazali awa bandeko ba papa ba mama bayaka babike ngai papa kuna zokoka te wana mama muteko ebisanga papa sele kisi asali kisi moroye papa pa ya ngai moyete mpusana nzoto nazana musala na baninga nazo kwanza nga baloba na kotuna ye cause ezani no cause na yebite na kotuna ba question oliaka nini omelaka nini tant ko yebisanga ndina ko comprendre que ezali kangubu pourquoi ça à cause kaka ya kolia mabe tozolia tozomela mabe batu ba mesani baji bajang peso ko tali oxygène nango bazo sala ngoma be biloko pe tozolia ba vivre fait bande ko boli musangaye ba vivre fait zo boma biso zo pesa biso be moroyi les pesa biso be infection soki lelo Congo to Afrique surtout kala Congo na capitale awa na Kinshasa bato bazo bela mingi bande ko sala bino moko observation tozo bela mingi po biloko tozolia eza ya malamu te la plupart po bato bazana ba village bazolia biloko ya bien bazolia banyama weza fresh bazolia bambika bamayebo bambinzo biso na Kisasa tolingi badendo tolingi kaka bakwisi tolingi kaka ba Thompson ba origine biloko na nyoso yango zo provoquer biso malade yangwana kisi oyo ngana salaka ezo traiter malade wala po tunenga soki na salaka yango ke osalaka déjà ndoza na ndako ezali est-ce que tu vois ndeko na ebite soki image koko pusana ndeko cameraman eza radio te meza TV TV za radio bino moko bomona OK na misu bozomona kisi oyo nga mtu na fabrikanga po esika to fabriquer kisi bino ko bomona te me yango oyo nazola kisabino bandeko tembeza te oza pona nini kisi oyo to bengango donc na pesi yango na kombo mukomboso po mukomboso azana force soko pesi nzete akobuka nzete wana kisi oyo pe eza mukomboso pona nini eko zobuka hémorroïde ongai hémorroïde déjà interne na kati kuna ba pote salami ozo sala toilette na pasi ezo dégager constipation ezo kausa ba pota wana ezo traiter hémorroïde interne na externe externe hémorroïde bimaka donc omona muchopo oya kati komi ko bima libanda za su ndenge ezalelaka te ezo bima mutu azovanda ndenge tovandinga nayo mutu mosusu avandi boye mosusu asali boye donc azobanga kovanda mpe koswa ye mpo ndenge ebimaka yango na kisi oyo ezotraite soki mutu abaki yango ezotraite hémorroïde interne na externe ezotraite ye soki azanga apeti ezozongisa apeti soki mutu akoka kolia te akomona mpenaka epesi ye na posa ya kolia constipation asali 3 jours une semaine asalaka toilette na pasi mpo yo oyeba koza na constipation omona mpenza journée mobimba olia ata 2 fois 3 fois mais toilette okosalaka moke yo koyeba ke naza bien te ndenge nazalaki liboso alors kisi otango ozosalela yango wanda osala toilette normalement et puis eko permettre yo obanda kolia normalement alors biso awa à part kisi ya kobaka mpona hémorroïde tosalaka kisi ya komela pe oyo mutu mosusu azomela po esoigne lisusu na ndenge ya komela na oyo kisi oyo nabengi mokomboso ya kobaka ezotraite infection ya hémorroïde wana interne na externe mutu aza ndesi na makwanza ndenge eza boye je crois bien ozomona yango soki oza na makwanza okoki mpe kopakola yango esika makwanza ebimi kaka ndenge eza boye kaka ndenge eza boye sikoyo yebisa biso papa Yannick est ce que ndenge ozoproduire bakisi oyo est ce que ozozwa mpe barevenu ozoteka quand même ezoyede yo osurvivre to
ezaka bato bayaka rarement ou bien ndenge nini? Bon, en tout cas, bato bayaka vraiment rarement. Parce que na saka pe 2 jours 3 jours plein à yete. Otekite. Na tekite. Desi produit on a bimisi o. Na sala ki yango po mutu ya kosomba. Mais mutu banda na banda kozela mutu. Banda siko to komi 17h mutu ayete. Mais ce que ça que naza na activité libanda et que naza na place moko za visible et que ba matériel pesa ebele et que nazo le capene be mission boye nazo le capene internet et ko faciliter nga batu baya ka régulièrement et puis nazo ka revenir à malonga et là on est au sala que revenir à malonga te pour ba client plazo ya mingité parce que ni bit nous que donc projet na auto souhait nous anini souhait na ngezali nazala na financement parce que naza na financement na produit d'abord ebele très bien na produit ebele et kozaka oyote na produit na infection na produit na oyo komela wana na lobby voilà et puis na kozana ba mégaphone atami bale misato et puis na kozana bato mine to zomi oyo nazotinda ba oyo teka na point de vente et puis mususu kozala lokola commande comme tabengi alobi yako tikela nga kisi puis bakepe batikeli afuti pe mbonga livraison et vous avez que mutaye pa inanga ya ko benga pe na téléphone to sali pe livraison à domicile OK afuti mbonga ni à livraison oyo vous permettre transport et aller retour et puis afuti na mbonga produit prenons par exemple ce que mutalobi que produit afuti exemple 10 000 ajout produit na ya pesi na 5 000 ya livraison moni ke kozala malamu mingi au lieu que suki langa kaka mais sur possibilité ya malonga ezali et vous permettre na sali yango ebele et puis nazala pe na faciliter nga moyen de communication za facile donc yangande souci na ngai. OK, merci papa Yannick en tout cas on expliquer biso émission oeza tellement qui tourne makasi bandiko balandi FM télévision na sirbo bolandi papa Yannick pasteur Jacques Kafwa na bolandi papa Yannick très bien papa Yannick ni azabu les problèmes ezaka azana besoin ya aide ya lisungi alors papa Yannick baboy na biso bazotala yo batamite mamawa bato balinga ko aider bato nza basimba mitema la bon pour que ba aider bato pour émission oyo réalité à vie en tout cas ba retomber zali ma maman ba papa bazobenga biso bato bazoleka awa quand même moi lisungi ezozala alors papa Yannick tala caméra ezali boso na yo pesa message en tout cas na oza nini bandeko ngai ndeko na bino nazo lancer appel voilà c'est un appel vraiment pathétique que je suis en train de lancer appel à liboso nazo lancer nazo senga na bino bandeko o nyonso amoni azana likoki ya kosunga ngai nabike ndenge botali begoza na volonté nzamba pesa bino susu makasi oyo amoni ka sunga ngai aya kosunga ngai pote nakoka kolongola pauvreté oui ezakati na ngai permettez-moi na benga attendez ngwana parce que soko zangi kolia lipa eza pauvreté ozangi 100 francs eza pauvreté ozangi ko somba mai c'est une pauvreté ba condition na okutelo wana oyo nazana ngo eza pauvreté pona nini na ko suki na yoki posana lata sapato na kosomba na mbongo nini nazana mbongo te na posana na futa transport na kendo somba produit mbongo ezate na posana lia soso bon exact c'est une pauvreté oui mais ce qui nazo vivre na activité na ngai moko et ko permettre ngai na longola bobola katinanga pourquoi to luka musala c'est pour éviter la pauvreté c'est ça OK nazo senga bandeko o azana mutema malamu o nzamba tie na kati ya mutema na ye amoni ki akoyeko sunga ngai numéro na nga pe ezali akoyeko ko benga to akoyeko pe kolekana yo ndeko ekokomela ngai pote na koka ko réaliser ba projet na ngai. OK, merci papa Yannick en tout cas to comme l'impression que chiter vers la fin et émission na biso réalité à vie. Papa Yannick mutuna mo elinga ya pa curiosité na yeba osala ndenge nini po osala ba produit no est-ce que moyen nini oyo osombela ba biloko na yo ba produit na yo pour que voilà. En tout cas, merci, c'est une bonne question. Voilà. Ndenge nazaboye, ya on a lobi que ceux qui makoke zali na kozala ta na 5 personnes ou ba ko sunga ngai.
Ok. nazwaka ndeko moko to mibale na soli na bango nasengi service toke na ye ti na Pascal to na Gambela tokei nasombi baproduit nga naza nango besoin soki nalobi ke nazosomba exemple mopiku ya ai oyo ebandi exemple 2000 francs nakosomba yango nga moko natali ai eza bien lemba te pola te nasombi yango so nabi ke nakosala mikolo otanga osi ya mokongo pasi nasombi exemple mipiku na ngai ya ntangawisi ye pa ataleli nga mpe nasimbi epola te eza bien natie na kitunga so nabi nakosomba biloko nasala ndesi bakipesipesi bakilolo nasombi yango clou de girofle wana mpe nasombi yango soit napesi mutu mbongo aki asombeli ngai napesi na transport na aller retour ntango mosusu mpe na nzela komela mwa mai azongi ayeli nga yango tobandi kotravaille baai to biloko na kosalela nazwi yango nayebi ke naza na kantine na ngai oyo nasalela mosala naza na bassin naza na mwa lutu na ngai na baluselaka biloko wana nazosala naza na bidon ya mai natoki nazosala en tout cas assistance ezanga te parce que étant non voyant to handicapé il faut ozala toujours mpe na motu akoki mpe koaccompagne na mosala ozosala nakosala eloko na ngai nasali ti namoni mpenza ke eloko ngai na produit ngai nasali ekomi ndenge esengeli nde nabandi kotia yango na babokale mais difficulté nde nayebisi bino ezali ke naza na baemballage te omoni oyo eza emballage oyo plastique eza déjà emballage mpo baemballage mosusu ezalaka en papier mosusu ezalaka en plastique boye même sachet eza baemballage soki naza na finance nakosomba baemballage boye mpo biloko oyo esingaka ezala na baemballage ya propre ezala bien emballé étiquette mpe ezala soki naza na financement nakosala yango na étiquette ya kitoko na emballage ya bien na nkombo wana natie ovike motu ntango azomona ayebi ke esalami boye ayebi motu asali yango ovike eloko na ngai mpe ezwa valeur bandeko nazosenga lisungi vraiment bosunga ngai naza na eloko mosusu te nazosenga bino lisungi bandeko papa Yannick tozala koloba par rapport ya baactivité oyo ozolinga osala oyo est ce que baoutillage nini oyo okozala ngo mposa pour le moment nano bon mosala oyo vraiment mingi balobaka ke mosala oyo ezalaka nango mosala moko ya malonga te mais eza mosala malonga mpo soki deja obikisi moto abelaki akweyaki wana eza deja grâce ya mosala oyo tozalaka na mposa mpe bamateriel oyo ekoki kosunga biso nde nabia par rapport ya bamateriel oyo eza ya sensibilisation fo tozala mpe na mégaphone fo tosalela mpe bainternet toutilisaka mpe bamoyen de transport mpona badéplacement ya bato lokola ndesi bamégaphone tokozala nango mpe ata 10 voilà déjà awa nakanisi bilili ekoki kozwa déjà naza déjà na mégaphone moko ya sika oyo nga moko nasombaki 2 jours passé awa osombi yo moko nasombi kaka na mwa bamoyen mike tomonanaki nango nasombi deja mwa mégaphone moko je crois bandeko bozomona eza nini ya pano po eza mégaphone ekotaka pano ekocharge yango donc yango siko ekopermettre mpona ekopermettre ngai natie mwa armoire mwa mesa nazobelela bandeko boya produit boye ezali awa soki eza ebele bandeko mosusu bakozala mpe ndesi na ngambo kuna mosusu bakokita kote ndesi ya terrain fona ozala na baparasoleil mpona moi fona ozala mpe na mwa parapluie faut que vous na moi tenir moko eza propre mpona mosala bamateriel du coup eza ebele oyo eza apropre mpona mosala mais quand même yo moda na mwa moke oyo nzambe azosunga ozozwa na mwa moke wana quand même olongoli mbo osombi mégaphone déjà mégaphone oyo eza mégaphone ekotaka pano ochargeant mpe na courant donc même courant eza nango tokotonga même na moi oyo eza $20 yanga moko mbongo kaka oyo tokanisaka na mosala oyo mwa moke donc eza $20 nasombi pano oyo soki oke komona yango nakono epe nasalisi mpe mwa mesa moko ya moke eza liboso awa je crois ndeko akozwa mpe mwa image ya mesa wana eza mpe ke nakotya baproduit na kati mpo eza na 3 poche na kati mais soki makoki ezalaki na kosalisa yango ya monene mpe natie mpe mwa vitre natie mpe mwa couleur mpo
ezala pe na position moko ya bien. Yango nazosenga mpenza bandeko bosunga ngai mpona koka kosala mosala oyo mpo nalonga na bobola oyo nazali na yango. Ok, en tout cas merci papa Yannick nzambe asunga à travers FM Télévision mutamutia malamu moko akolanda émission oyo mpenza en tout cas à soutenir yo ekozala malamu mingi mpe biso mpe tokosoutenir yo mingi na baprière bapaster bazali bakosoutenir baprière mais eloko moi ekamwisi biso papa Yannick ti nazoya boye nazokamwa nosolo na WhatsApp yebisanga nanga oza kokoma neni ozokoma très bien nayebi te ozosala bavoice surtout kokoma nanu ezokamwisa ngai. En tout cas bandeko nayebi ke radio eza TV eza radio te soki ndeko akoko pusana lisusu azwa image napusana na caméra sima na caméra mobo na maboko pusani bandeko ebele mpe batunaka motuna oyo tuni aveugle aosalela telefone oza na kati ya mutu kobengi mpe mutu ofandi mpe bocompose nimero ya mutu telefone na ngai nazosalela yango oyo ngai namonaka te nakoki kosalela des fois na branché écouteur to nakosalela yango kaka boye mais je crois ozomona yo moko telefone eza na clé ngai na fini touche oyo ya power ok 16h40 elobi r elobi r nini 16h40 application eza tobenga yango talkback talkback eza na anglais talkback soki otali mpe na telefone ekoki kozala application mondele asala yango mpo epermettre na bapersone vivant avec handicap bakoka kosalela telefone soki ozofina boye telefone ezoloba donc application oyo okoki mpe kokoma okoki mpe kobenga mutu okoki mpe kosala voice okoki mpe kobenga mutu na appel normal nakoti mpe nabengi mpe mutu nasololi mpe yango moni tosalelaka nde siboye awa nakoti WhatsApp tosalelaka telefone lokola awa namoni nimero na yo kombo na yo awa nakoki mpe kokota mpo nakomela yo nakoki mpe kobenga yo soki awa appel koto nakomi awa eza koto tokomaka oyo bakomi rédiger je crois application eza kaka na telefone android te mais soki oke na nini na ordinateur ezali mpe wana tobenga yango Jones eza baapplication ebele kuna yango mpe permettre personne vivant avec handicap asalela donc non voyant komelanga nanu mwa phrase moko nanu ngai namona nano mpe mpo ngai nakasa ndeti bazokomelo lobanga na komani komelanga ndeti tie ou fali. Ça va, merci. Ah, on a déjà dans la zone de texte. Voilà. On a comme. Yonde talaka, pourtant, nous sommes au cancer. Nous sommes dans le découpage aux images. On a zoyoka, ba lettre ni, pour nous déjà dans clavier A. Ba lettre zo comme, on a yoka sur le lobby H, on a cliqué. Sur le lobby J, on a appuyé. Sur le lobby ni, boy, y a un seul qui application to save. Bon, le cas on a déjà dans la zone de texte. Au lobby na comment ni? Fali tie ou? Fali pas comment on dit. Y F pardon F A bon bon et ben il y a F F A H Hôtel R Roméo G Golf F Foxtrot A double L K Kilo L L L Y à la fin Y Yankee Y espace Bonjour folie. C'est ça? Ouais, très bien. Tu es où? Espace. R, Roméo, E, S, Sierra. Espace. Lydia. B, O, Oscar. U, Uniforme. Clavier des symboles. Appuyez 2 fois pour activer. Parenthèse fermante. Point d'interrogation. Oh non, 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 non. En tout cas, voilà. Natinda? Ouais, envoyez-le là, mon téléphone est là. Bon, Mandeko, application Oyo, nga nazo sela. Envoyez-le là, on a le message à vous. Natindi déjà. Non, mais Rédiger un message. Modification en cours. Bonjour folie, tu es où? Joindre. Envoyer. Caméra. Ok. Soki nga na yoki lettre nde na cliquer. Bino bokomaka mbamo mais biso to finalement 2 fois. Supprimer. Oh non 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 non. Supprimer. En tout cas message est bandeko message yango est combien?
yango akomelinga yango. En tout cas, nzamba za munene vraiment moni FM télévision za chaîne oyo elakisaka bino makambo ezalaka te. Ndeko aza aveugle mais quand même azokoma nasi bino bomoni ngai za kolekela ngai tuzokomela ngai wana komi wapi boye nyonso donc en tout cas esalinga bien makasi. OK, merci beaucoup balandi ya FM télévision nasi to comme na na suka ya émission na bino réalité à vie. En tout cas, merci na bino nyonso oyo bozoza tana bino ya Rolanda émission en réalité à vie. Omoni ba émission boye en tout cas za mingi te internet. Talara to uti musika to eti awa na njil ka ponto kutana ndeko to solana. En tout cas, merci na ba conseil na bino. Merci na Mami Chomatoko depuis Belgique. Merci na Douglas Tangaba depuis France, chauffeur à poids lourd. En tout cas, merci beaucoup. Et pas ça abonné na biso ya FM télévision. Alors les loto e awa mais lobby tozo suka awa po to ya to la sabino ke za ndeko moko msusu atindaka ta mégaphone moko pour que to aider papa Yannick. En tout cas, et ça là malamu. Merci tukutani mbala yasima. Au revoir. Makambo msusu comme la rabiso na vie to e baraté et uti wapi. Et belé loto zo mona bakoma baveugle batu msusu pe abotama normal mais lelo akoma lokole katana. Misusu lelo bakoma maboma. Alors ebele pe lelo tozomona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre. Misusu lelo ba maboko ekatana bango bandeko mususu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga pale mais azongi bo akutena bakuna na butu bakotisi pe ndako. Nyonso wana ezanini réalité ya vie. Désormais, chaque jour, à partir de 18h, Bokozwa, émission Nabino, réalité à vie. Réalité à vie, c'est une émission Oyo. Chaque fois que tu as Rabino FM télévision et la Rabino Marambasika. Réalité à vie, c'est une émission Oyo. Pour découvrir l'histoire vraie, il y a des vie. Pour que, et puis ça biso maele, obiso de tikali toye ba nengenini, toye ko vanda na vie.